yango lelo papa ndenge ekokutana na ngai musala na osala yango na banyango na 2014 na inongo na ekokoma wana Kinshasa na sali yango na bimi pe beterel lisusu na zongi nazo kosala yango lelo lokola biloko lingo wa komona nga service na ngai yango na loboko na ngai nde yango ebikisaka bato naza na eloko mosusu te liboma esala 10 ans 20 ans vraiment soki bomoni nga je pense que solution imonana okosentir yango ke oui nzambe abikisaka bato kati ya gabi ya mobikisi na na église te na naza pe pasteur te mais ba oyo bamoni musala na ngai ndenge nazotia bato loboko na kombo ya nzambe bato bazobika bango nde babengi nga kantu prophète babengi nga puissance babengi nga guérisseur bakombo wana ezoya kaka na bato ndenge bamona bamiracle nde nzambe azosala bandela moto na lokolo akota ndako paralysé la chirose des fois limevimba ba misusu malobe kupa ba muta bandako loba malobe za sute vraiment baka wana nyonso obota pe ezopesa mwasi passe ngai nazo travailler ngo par la main kaka loboko na ngana na kisite lokola émission na biso ya bino eza émission ko lingi fétichité ngai pe na yebi fétichité na yebi isi mokote nzete mokote na tokisa eloko te na pesa ka pe buto ekilate kaka loboko na ngaso okutani na ngai na consulter yo na loboko na ngai na yoki yo soki ezali maladie physique oyo ke euti na ba microbe na kutinda yo ke na hôpital mais soki ezali eloko moko na yoki yango ke ezali eloko moko fétiche kota na kati kindoki jalousie baloka ba bebisa yo ndeko soko moninga après semaine ou 2 semaines 3 semaines 1 mois selon ka efficacité ya eloko batiaki yo ekosila même okota ndako 10 ans 20 ans 30 ans ezotala ngai te na kotraite yo okokoma malamu okozonga baaktivité na yo normal bayisinga ke noko nazobenga na mboka noko azobenga yo ifo koma noko akufa 3 fois na vie na ye akufaka te mais alamukaka lukaka nga nakenda na mona noko osolanga na noko na nga o na yebi na aloba ngo vérité apesa nga kisi te ayisinga ke susi na nga ezala yega nga na mona yo nde na moni yo zonga kende na yo ba voyage na yo nga nazotika kufa na sima na yo mais soki na kufi ko yate po mona bembe na nga soki na kufi yo kende na yo ata mwa balenga problème te mais oye ko yela yo salaka lolenge yo ko ya nga pe na tikaki ye na kendaki après une semaine na nga ya voyage na ko kasango ke no na nga kufi tango ya kufi sili ba place na banango lala ozomona moto ezosala nga ondire na koma liboma tu consort boy na boye nazolala bazolakisa nga na ndoto bamemi nga mutu batomboli nga loboko bafixe likolo mutu wana pe abiki taona zonga na bandoto wana na bandiko pratiquer yango na bandaki eloko wana na kati ya bateau so de fort ezokende inongo bayana mutu mo bawitani inongo malade basai malade 6 ans bazotraite ezopika te bayena na hôpital na nyoki ezosimba te tango na lali na na bateau poto koma kutu bazolakisa nga na kati ya bateau ke muto bazozonga na ye inongo malade eloko ni ezozanga yo tombole loboko nga pe na yebisi bato wana kaka ndenge wana na esprit yango nde eyela inga na meki koyebisa bato wana bango mpe bandimi babi papa chai na loboko na cha papa wana loboko tokoma na inongo papa na makole banda osala te makole sala atambola tinda kuna ye a partir ya inongo bayebanga na quartier Mumilanga zali maladie physique oyo ke euti na ba microbe na kutinda yo kende na hôpital mais soki ezali eloko moko na yoki yango ke ezali eloko moko fétiche kota na kati kindoki jalousie baloka ba bebisa yo ndeko soko moninga après semaine ou 2 semaines 3 semaines 1 mois selon ka efficacité ya eloko batiaki yo ekosila même okota ndako 10 ans 20 ans 30 ans ezotala ngai te na kotraite yo okokoma malamu okozonga baaktivité na yo normal yango lelo papa ndenge ekokutana na ngai musala na osala yango na banyango na 2014 tolito ba Gabi Nkolo azali nani? Gabi Nkolo azali moko ya ba docteur spirituel oyo aza na kati ya Congo na mokolo lelo azali naza congolais en 100%. Naza congolais natif ya Bandundu. Lelo bakomo benga biso nani Kwilu quand même. Puis Kwilu nga naza mtu ayolo na province ya Kwilu na territoire ya
Idiofa secteur ya Mateko naza mwana moko na kati na bino mais oyo nzambe ya pona ngai apesi nga don ya ko guérir les maladies spirituelles, maladies chroniques et incurables. Ba malade ozomona batu mingi bazonyoka mango bazozwa baku oh mutunga bana obeta bal bien chevier zoye akenda avanda na ye na ndako atele bakate ba traiter na ba façon tout ba memie na Europe bakene wapi mutu na mbasu ivandela mutu na lokolo apota ndako paralyser la chirose des foies limevimba ba mususu malobe kupa ba mutu banda oloba malobe za sute vraiment baka wana nyonso obota pezo pesa mwasi passe ngai nazo travailler ngo par la main kaka loboko na nga na kisite lokola émission na biso ya bino eza émission ko lingi fétichité ngai pe na yebi fétichité na yebi isi moko te nzete moko te na tokisaka eloko te na pesaka mpe moto ekila te kaka loboko na nga soki okutani na ngai na consulte yo na loboko na ngai na yoki yo soki ezali maladie physique oyo ke euti na bamicrobe na kotinda yo yokende na hôpital mais soki ezali eloko moko na yoki yango ke ezali eloko moko fétiche ekota na kati kindoki jalousie baloka oyo babebisa yo ndeko soko omoni nga après semaine ou 2 semaines 3 semaines 1 mois selon ka efficacité ya eloko batiaki yo ekosila même okota ndako 10 ans 20 ans 30 ans ezotala ngai te na kotraite yo okokoma malamu okozonga baaktivité na yo normal yango lelo papa ndenge oyo kokutana na ngai musala na osala yango wana na banyango na 2014 na inongo na ekokoma wana Kinshasa na sali yango na bimi pe beterel lisusu na zongi nazo kosala yango lelo lokola bino bolingo wa komona nga service na ngai yango wana loboko na ngai nde yango ebikisaka bato naza na eloko mosusu te o liboma esala 10 ans 20 ans vraiment soki bomoni nga je pense que solution emonana okosentir yango ke oui nzambe abikisaka bato kati ya gabi ya mobikisi na na église te na naza pe pasteur te mais ba oyo bamoni musala na ngai ndenge nazotia bato loboko na kombo ya nzambe bato bazobika bango nde babengi nga tanto prophète babengi nga puissance babengi nga guérisseur bakombo wana ezoya kaka na bato ndenge bamona bamiracle nde nzambe azosala. Voilà, nzambe azwa lokumu ndenge tokutani na docteur Gabi Nkolo oyo toza pe na moko ya mwana oyo ye atraitaki mbasu tokozwa pe batémoignage na babilili bozomona ndenge bamaladi ya ndenge na ndenge docteur Gabi azobikisa yango toyebisaka bino sport sans fétiche eye mpona kosunga eye mpona kobatela opratikaka sport oza na badifficulté ozwa bashock ya ndenge na ndenge lelo toza pe na moko oyo nzambe atie mayele kati na ye mpona kobikisa sans pour autant ake na makambo ebele yango tozongeli docteur Gabi Nkolo makambo ngo obotamaka docteur eye ndenge nini ozosala ngo ndenge nini en tout cas expliquer biso eya ndenge nini makambo. Bon, nga na botami na nga docteur te na botami lokola mwana nyonso mama botaki ye mais je pense que na tango nazokola nazalaki na noko na biso grand frère ya mama na nga banda koyebisa mama na nga kifo kebaka na mwana obosakana na ye te nazalaki na bibilembo moko soki tobuni na moninga vraiment po moninga abetanga eza pasi bamakambo na banda kosala bamona ngo ka mystique ere moko ke munda na batu kosala bamakambo minene bamona bakolo bayebisake mwana bino wana bokeba mpona ye noka banda olinga balakisa nga misapi te yakokoma na moma moko boye natangi nazwi diplôme nake kotambola na nga nakendaki kota mai ndombe nazosala bacommerce na nga koluwe bakoki kovoyage nazotambola me naamona ezosimba te nakomi Kinshasa bayebisingaki noko nazobenga na mboka noko azobenga yo ifo koma noko akufa 3 fois na vie na ye akufaka te mais alamukaka lukaka nga nakenda namona noko tosolanga na noko na nga oyo nayebi naloba ngo vérité apesanga kisi te ayebisingaka ke susi na nga ezala yekanga na mona yo nde namoni yo zonga kende na yo bavoyage na yo nga nazotika kufa na nsima na yo mais soki nakufi koya te mpo omona ebembe na nga soki nakufi yo kende na yo ata mwa balenga problème te mais oyo ekoyela yo salaka lolenge yo koya nga mpe natikaki ye nakendaki après 1 semaine na nga ya voyage nakokasa mokendo na nga kufi
akufi tango ya akufi esili ba place na banabo lala azomona moto ezosala nga on dirait na koma liboma tu consort boy na boye nazolala bazolakisa nga na ndoto bamemi nga mutu batomboli nga loboko bafixe likolo mutu wana pe abiki tango na zonga na bandoto wana na bandi ko pratiquer yango na bandaki eloko wana na kati ya bateau so de fort ezokende inongo bayala mutu mo bawitani inongo malade asai malade 6 ans bazo traiter ezopika te bayina na hôpital na Nyoki ezosimba te tango na lali na bateau poto koma kutu bazolakisa nga na kati ya bateau ke mutu bazozonga na ye inongo malade eloko ni ezozanga yo tombole loboko ngape na yebisi bato wana kaka nde wana na esprit yango nde eyela inga na meki koyebisa bato wana bango mpe bandimi babi papa chai na loboko na cha papa wana loboko tokoma na inongo papa na makole banda kosala te makole sala atambola ti ndako na ye a partir ya inongo bayebanga na quartier Mumilanga na koma ko traiter bato na traiter bato yango bakendaki ti lokanga kuna kote alaki kuna na kote lokanga kote monde arabe bazwanga susu na zongi inongo bazwinga na vol na koma na ndolo na ma campagne na Kitambo cimetière na zalaki kuna epa bakonzi kosala misala tie na bimaki epa bakonzi lelo mpe nga nazosala service ngabo na Petro Congo na avenue Ngama ba 42 na Ngama ba 42 permanence na nga eza wana bato bazoya epa na nga bazokutana na nga bazobika bato malade libumu etungisaka mutu solution te eloko elelaka mutu na kata litoi miso ya mutu flou vraiment tout consort ndeko nazoyebisa ok soko okutani na nga na aloba yango te nzambe na nga azobikisa bato après eza ebele nzambe na azobikisa bato likambo ya loboko ya papa wana ezalaki na ane nini wana ezalaki na ane 2012 oui noko akufi na ane nini na ane 2012 siko bandoto wana babandi komona ki otie loboko moto ayoki malamu na ba ane nini eye kokotela nga na ba 2013 po ya kufa 2012 po tokota kaka janvier 2013 eye kokotela nga partir ya ba 2013 wana komomona mona bepenema wana yango wana papa docteur Gabi Nkolo toza awa biso toza sport sans fétiche yo oyo ezobima na monoko yango biso tozoyoka yo yebikisi te nayebikisi moko te mpo lisolo na nga na noko na nga ayebisanga ke yo soki osimbi kisi na vi na yo okokufa otushe kisi te kaka oyo yo tie mutu loboko tika yeka ndenge wana ata ezotungisa douleur ezomata evana kaka ndenge wana yo kosimba eloko moko te poseka me nzambe ye moko akoya kosala lisika na yo voilà yo simba kisi te na loketo noza na singa te nazalaka nga kutu singa na linga yango te soki nazopriye mutu nazotombola yo me na ngai ya gauche yo kozala na singa te kozala na eloko mosusu te ekila pe te ekila eza te opesaka likasa te okozwa yango te papa ndeko na nga papa journaliste nazoyebisa yo ke yo nanu lokasa nano napesaka eloko te ne fiske na koyebisa yo ke yela mai yo moko ya na mai na yo nga na pose yango me yo mela po mai eza naturel nga nazosalela nature nga nazosalela chimie te po nga nazwa même fixe mase te ata okuka na accident ndenge nini balemba yo batambola na yo balemba yo loboko na ngai kosimba yo kozoma moto bazali ozotambola te maboko no ekoka kosimba même pas bidon ya 5 litre yo kwa kotombola ngo te mokongo ekendaki mobale te emarasu te ndeko na nga mwasi oyo amona mpasi na baventre asouffrira mingi libota ekenda abotaka mwana moko abotaka su te olelaka se ya libumu mona nga loboko na ngai ekodetecte eloko wana ezoderange voilà docteur Gabi toli toloba boye omwana nyonso mwana apratika sport asakana yo na bomwana sport nino ezali kosala na banda kosala sport ka ya football lelo mpe sport yango ya football basport nyonso disons mais lelo mokili ezolobaka ke kisi ezalaka na bale surtout na bale bazoloba mima bakisi po biso toza sport sans fétiche na motuna no lobini bon na mutuna nanga ozomona ba oyo bayebi ke bale eza kisi c'est que basalaka susu entraînement te voilà basala ba entraînement te po bale nga na yebi bale eza entraînement na don oyo nzamba apesi yo voilà soki nzamba apesi yo don wana yokanga docteur obani kokundola biloko moko bien olobi na nini na don
Pas les adons nzamba pesi mutu. Wa beta ngo bien. Soko zoke bakisa ngo na bakisi. Ozo bebisa. Il faut ya na spiritualité. Ba sokola yo ba tombola onde bale na yo. Ezate yo kene ko sima subaki. Soko simi ki soko beta bal so mingi te. Oke suka na chefi yo kotinda. Oko sala succès bien te. Est-ce que mutu a sali entraînement te? Aye kaka boye. Asala na entraînement te. Balobi kaka zwa kisi kende. Jamais, jamais. Kisi ezali diabolique. Bon, bale eza joué. Na kati ya bale, soko sangisi bale na kisi mingi. Oko jouer pe bien te. Parce que oko jouer wana ndenge nini ezelo mo voye sepelisa batu. Nzambe atia yango po na biso batu, to sepela quand même. Mais yo ke kozwa bale okoti yango bakisi. Yo yaka bosala entraînement te ba ko toke ba ke ko préparer na kisi okoti na stade obeti bale. Otiepe babite. Vous voyez, moi, je maîtriser les bosala. Je maîtriser le colonie. Au fait, ça passe par les. Voilà, docteur Gabi, tu as beaucoup de malais, mais tu as un sport, pas choc et belé. Pour les sous atika gibale, on a des camos sont le paca. Tu peux cet exemple net y ambasu. Est-ce que Mbasu est un malade de Lingini? Mbasu, bon. Pour répondre, on a une explication. Il y a mon Mbasu. Mbasu est maladie. Mbasu est koloka. Il faut comprendre que l'on maladie na koloka. Malade est anime koloka zani. Malade est lokomoko. Place yo tambola ki solomo ezalaki ya kitoko te et contacter anticorps na yo okobela malade wana benga ngo malade okei na hôpital ba kosala examen ba vu virus wana ba pesi yo bakisi esili mais basu esprit ezali koloka esprit démoniaque mutu akei kosala kisi wana tangi kombo na yo eloko wana ye ko brisker yo même ye ozwaki eloko nete ata oyibelaki ete mais soka ayini yo na monde na bango wana pour akena mbongo apesi bango bakoutilize yo travaux wana eloko wana ekoya kozwa yo komona ngo eza lokola microbe mais eza microbe te ntango komona ngo bongo kolanda ngo na batonga ekoya kofimisa yo epolisi yo lokolo ekoti yo ndako mbasu eza kindoki mbasu lokolo osengi explication ya mbasu eza kindoki donc mbasu eza kindoki ba maladi mingi tozomona eza ya jalousie. Oui, oui. Jalousie, oui. Donc, à qui vous bébé ça yo? Oui. Si quoi yo, modèle de maladie à Ningwana, il faut pas traiter mon ningini. Pour tout le monde, ça là va pota. Au moins, on a musu sur bon, na évité yo ngolo ozwe panzambi. Au traitement mon ningini parce que tout ça na mutu oyo yo traitant batu mais tout ça na moko oyo tout ça na awa au traitant kaimba. Ça se passe comment? Ngai mbasu na traitaka mbasu na kisi te. D'abord soko zotia mbasu kisi, ba kisi wana ba poussière bazotia na mbasu, lorsque pota wana ekokufa, lokolo ya mutu wana ekotikala na defo ekotikala ya kovimba. Okomona mutu akoma kolata pantalon lokolo kaka ya kovimba, azala na mbasu alagisi elembo na na mbasu mais mbasu wana esila, mais mbasu wana esili te. Nga na traitaka mbasu kaka na loboko na ngai. Loboko na nga kaka na fixé yo na place pota wana ezali dans 15 minutes pota wana kokufa ekobenda na kobimisa mai wana nyonso ya salite o ba vaccinaki yo na ndenge ya kindoki wana ekosila. Ngai mbasu atiaka ngo kisi te, mbasu kisi ezalaka te. Soko omoni okenda mutu azongi travailler yo mbasu yango nazomona bato batravaille mbasu na kisi yango ezoderange bomoi ya bato mingi, bato bazokokufa tout consort et mutema moto ezomate na motema akufi. Mbasu asa esprit avant yo travailler mutu kote kote bini soit kote lokolo eza kovimba esengeli nano yo bloqué ye nano esprit wana. Soki yo bloqué esprit oye na lokolo okomi ko prier na lokolo ekotola yango moko ekosila yango moko ekokite kokoma droit akobanda kosuba bamai wana pota ekobima sute wana na kaka lokolo evimbi kaka. Mais na ka eza déjà que c'est pasuki soki déjà pasuki pota na ko prier ye pota wani kobanda kobenda na ti pote kokufa ni kochakisi ni ekila
ni ko ke sokola ye maye moko boye o mabele moko boye boke zo mabele ya mboka tel ba pakola ye o bozwa huile d'olive bo pakola ye o ko wana banzoluko wana ezali biloko moko bazokosa bazobebisa bino okosouffrir mbaso esili yo lelo sima mikolo mbaso ezongeli yo osa nini okufi nango mbaso batiaka yango kisi te mbaso bapakola yango huile d'olive te huile d'olive ezali biloko ya bamagicien eza na rapport te na spirituel na koguérir moto par la prière obakisi huile d'olive oke kozwa yango wana yesu abikisaki bato atiaki eloko te yesu azwaki prophétie bapesaki prophétie lokola bapesi nga ke moto akobotama na Israel kombo na ye Emmanuel nzambe kati ya bato wana na Israel eza na RDC te promesse wana ezwaki Israel nga lelo mpe nazwi promesse na ancêtre na nga nazwi mpe promesse ke yo kende okosala boye bango mpe na Israel babanda kozwa bapromesse pourquoi ya bango bapromesse biso tondimi yango tosala yango babible tozosa te yango na Congo mais ya biso bakongolais bondima ngo te boboyaka kaka ngo ke kobikisa bato wana eza kindoki eza nzambe te seke nzambe alingaka kongolais te nzambe ayebi kongo te ayebi kaka bango kuna na Israel tolobi boye bamaladi oyo nyonso ezonyokola bato mpona motema bato il faut bato basala nini bon maladi nyonso ezonyokola bato question na yo il faut bato basala nini bato baza na eloko kosala te parce que motema mabe eza humain eza eloko moko ekoki kosila te bato esengeli kaka bamiprotege bamona prophète bamona docteur Gabi bazwa loboko na ye mpo bamiprotege na esprit diabolique wana mpo loboko na ngai ezobengana ba esprit diabolique esili yo okosala so nini yo oyebi eloko moko te yo komiprotege ndenge nini kaka yaka kozwa loboko ebatela yo meme yo oza malade te oza na droit kozwa loboko na ngai basala yo loboko na ngai etandre na nzoto na yo po ebengana yo babiloko ya mabe wana oyo baimpunité wana ezoderange mo babomana na nsima ngai ya nzambe bisika nini oyo yo si okei baka nini yo tokotana baimage oyo ya illustration oyo bisika oyo batelelakeli tangela biso mwa bandakisa mwa ebele nimero oyo ozala défilé na se wana ya bamaladi ya sorte oyo dehors ya mbasu nini lisusu baplace nini osi okei vraiment natamboli mingi na tourné na yolo nakei na Oshwe nakei na Taketa nakei na Ikala 1 naye na Bosobe vraiment naye kovanda wana na Bosobe nasali na Bosobe presque une année et demie na travaillé bamaladi ebele baparalysé amaboma bamaladi mosusu moto alalaka na butu alotaka kaka na cimetière alotaka kaka bibembe akoya nasali ye séance vraiment biloko wana komona ngo sute bamaladi mosusu moto maboko ekufa nango maboko ezosala te tazali normal mais maboko boye ekangama nango ka boye alelaka ka douleur na maboko na kosimba epe bamaladi wana ezosila mbasu kaka te presque bamaladi ebele oyo ezalaka kaka ezoderange likabu kaka oyo ezoderange yo maladi omoni ke solution ezalaka su te kota ndako papa maladi nyonso ata carie dentaire maladi ya ndeke maladi ya maba oyo babengi nini maba lepre bamaladi wana eleyo nzoto mobima mokusa na kocho loboko ka ndeko yo moko komona ngo vraiment bato baza ebele bakoloba te bango moko bakotatola bino bakoloba yo mpe moto oya na maladi kozela te mpo yo mona moto aya koloba yo yoki oyo nalobi mona mpe nga yo confirme mona mpe nga oconfirme obangana te mona nga oconfirme alors bamona yo baconfirme abandi docteur Gabi ndenge tozosolola wana numéro na yo eza défilé na se tokoyebisa na bato oyo kenda baplace ebele cabinet eza wapi komona yo ndenge nini pour le moment cabinet eza na Petro Congo na avenue Ndama Batarande wana place oyo nazala na tanda nazoyamba soki nzambe asungi na kodeplace wana mpona luka lisusu esika mosusu ya monene ya koyamba bato na Ndama Batarande fois kita na Petro Congo okiti na église ya Liloba bakiti oyo na église ya Liloba tiki wana bakoyebisa okomi Ndama Batarande okomona ngai
numéro ezana 083 88 24 265 ezana. Biso yoyo tozo traité groupement ezali pota oyo na se ya lokolo aka kutu boye ndenge ozomona ngo wana boye ebandi kokufa ekomi kokufa bino moko boomona nde pota ekauka na loboko kaka eza na kisi te nga na nsima groupement wa kisi moko teka loboko force ya loboko wana yango nde ekomi kisi ekomi pansement mpe ezalaka te ka loboko na zipi ka dra oyo boomona boye yango totravaille pota oyo poto ekokufa mobima nango sans problème ça eloko moko te ye moko ye wana mokolo nzoto ndenge eloko ezalaki na ndenge akomi lelo akoki kotatola bino ndenge loboko ezosala miracle. En tout cas bandeko na ngai nazoyosa bino vérité rien que la vérité nakanisi oyo azo kotraite ngai oyo ngai na ye mokolo ezali ngai naza na 75 ans eza soki na ba 40 quelque tala différence wana mais ayibi koleka ngai en tant que chef de groupement ana pouvoir ko la puissance koleka ngai azaki na ndoki koleka ngai ndoki na ngai za mokeme ya ye za makasi kama te ezokokamwisa nga mutu atia kopesa ngai ata nkisa komela te asupprime ngai nkisa mondele alobi kokende kozwa nkisa mondele te lokolo na ngai oyo bozomona boye ekomi kutu bien lelo bozomona yango boye pota wana avant pota wana ezalaki tebakata ngai lokolo obien la mort obien la mort mais tala nzambe atindi ye epai na ngai brusquement ye kobimela ngai na sepeli motu oyo akomi awa ndenge nini te milio ya bankoko moteni kobenda ye yango naza kotraite ngai ye azali age moko na ngai te ngai nazali chef de groupement nazali chef de groupement basakata na semondani ebongo tala papa oyo ayo kosomana na mpaso banazanango nasali 3 semaines na ndako natelemaka te nafana kaka se place apatia papa wana simbi ngai yo namoni mwa sava mpotala ngai banda kokenda kokufa bandeko na ngai eloko mosu aza kopesa ngai te kaka loboko nde aza kotia likolo ya pota wana ya likolo ya dra pembe wana pota mpe eza kokakwa kaka ndenge wana. Petit frère Nola nimekutange souffrance mingi souffrance mesala combien de durée? Mesala 5 ans. Voilà, moi, voir ça, mon petit na vidéo. 5 ans de souffrance. 5 ans de souffrance. Vous me traitez mingi bambo même. Bon même mana, bantudo ba venturer mingi mais ça la me diaga bambo metina. Amen. Vraiment awa mukeleti nola armateur nola ya bozaba. Ya batuyon soke na nginu ke nola tatambula ve. Nola tatambula ve, nola me kotanzo, bo me tambula me kwena basagata, bo me luta wapi wapi. Bouye nzambi ya prophète Gabi, nzambi ya docteur Gabi, Gabi nkando nde unoye kwena ntete ngeko mona kaye ya bantu ke luta. Ume kwisa megi mona kake na nzo awa leki ke na nzo. Ume constate ke oui leki elima me vandilandi na makulu. Makulu me fwa makulu lungu sala dia ave alung telema ave. Il faut même kusuba ya suba na sonde. Donc ame kuma na vie difficile. Yo ina bubu muke na kutulandi liboko mpila bege mona pana betume banaka bubu muke zaba ve inki anzami tasala après 2 semaines inki anzami tasala après 1 mois et inki anzami tasala après 3 après 4 mois malgré tout maladie que 5 ans kana nzami mesungandi na 3 mois merci na nzami kana nzami mesungandi na 5 mois merci na nzami kana nzami mesungandi na 1 semaine que kampi volonté ya nzami beba ntangela na video ye kabeke tiba kaya mutinu na nzo beva na ve inquiet ah non toza son espoir te non espoir ya mutuke manaka muntu mefwa mais kana mutuke na kutubake na kuzinga keti kiluma nzambi tasala ni miracle. Amen. Bela na video bien tina nsuka na obetre na première étape beta kuisala tia video ya kilumu ya nzambi tasungandi ya makulu eta futura makila et puis ya mume mona wake makila me paralysé côté makulu nyonso makila ke lutadi ave na makulu elima me kanisa ndi makulu muge siria muge simandi bubu bubu na mpipa muge ti problème sérieux bota kwila na mubu ngol ke guerre et puis guerre na nzambi boge nunga yave muge na nzambi muge veta nkishi mutapia ni nikishi yake lao
leki abitika tinga armateur mumepe yange kishi Ata nkisi 20. mumepe yange nsiku Nsiku 20. ah bon merci betala vidéo ina le premier jour bu ya mekota que jour à mardi le 28 10e mois et puis banatia bitala ki pila nzambi tasuma beto na kaye ya amenyo kama mingi imene mama même anapana ngel muzenga nga Dr Gabi na yambaki yo une semaine te koki biso lilo omoni ndenge nini na degré ya liwao ezalaki na lokolo na yo na ndenge komi lelo tozomona yo ozomona omeka nano kobimisa mwa mpe mano ovwa mpe eyokana Papa Gabi, vraiment, il va quitter. Et tout le monde va le niveau. merci Ndenge nzambe asali. Na nzela na yo, Dr Gabi, nde yango wana namoni vraiment mokolo echange. Bakosulungu ngai lokolo ezokonda kokonda kaka. Vraiment, nayebi question na nzambe ya Gabi azosala yango wana papa. Pestana batestimate wana. Le problème ezali bon bayande bakutana na ye numéro déjà pesi monde entier partout au Cap ce sengi voyage to voyager to ye to sali ba travail to zongi ça. Merci papa. Merci, c'est peli papa. Papa Igor lobi ngai moko ngai yo sur place na Vares na lati nzambe azalaka na elamba te oyo balata sutani mpo nzambe lokuta nzambe okozala ta na sengle okosalela bonzambe bonzambe eza awa eza 083 88 24 265 Paris oyo tu azali na ka wana bokomona biso na réseau bakala mingi te tokoleka tozali komona mpe tozali koyoka conscience na biso mpe ezali kosala na ndenge toza komona bazobikisa baka oyo tokoki kondima te bakoki kobikisa ma ezosila c'est que topesi ba bonne chance na moto nyonso tu aza localisé na biso mai moral topesi bino bambote ba bonne chance kobomba maladi te babomba maladi te soko bomi maladi ezali kokoba yaka yoka pesalela tosuki wana ngai ntina tambola lelo na okoma boye na zwi boye Aksa lokolo oyo basimaki. omoni prophète Gabi moto asimbi lokolo oyo Ayi esili ya telemi. tandi Bino mo ozomona lokolo oyo ezalaki kotuka na 3 parties. ezalaka tandi me lelo ekomokita na komota Omotambola. ntango na komotambola boye seke soko boyi ye seke mela bouchon Merci papa. tala ngai nde na otambola Ayi balobi prophète Gabi asali musala mutu oyo afanda 7 ans na palais yo atelemi pa prophète Gabi papa nayebi te ntango obukanaki nanga bandaki kosimba yo liboso moto asimbaka liboso azala te na telemi lisusu moto asimbaka liboso azala te moto asimbi ngai liboso eza kaka prophète Gabi nde asimbi lokolo ya fabrice esinga ntina telemi boye eza na motu moko te akata makolo minga koloba eza te puissance makambo ezali ngai nazwaki pene eloko ezomata nalala te me na miniti oyo mpe nanga gola kimia nalali bongi kitoko eloko babetaki ya vitesse tala yango oyo yango oyo mpenda ezalaki ya mabe mpenda puissance Gabi dokta loboko kaka ni mai ni kisi ni eloko ka loboko wana ozomona ezosala mosala apesangi eloko tazopakolaka ni poma kaka nde azosala boye nga meme nanga moko ezolekelanga yango mpenda boye abobanga te puissance azali maladi po ezala 10 ans 15 ans
o nini o mutu alobaka te o mbasu yaka bokomona makambo yango oyo ezalaki eloko ya mabe 2 semaines apamba yango oyo kimi ekoti nazonyata naotambola onyata nanu otelema nanu tomona ye wana anyati lokolo yango oyo azalaki kotelema te yatita ya kobeta makasi atamboli wana atamboli bomona ngo bio bomona ngo atamboli numéro docteur Gabi Nkolo yango wana oyo ezali ke ako traiter batu bino ba sport toyebi ke na sport ezami toyebi ke na sport bamakamo mabe ezami bakroka jambe ezami bato bazolingana te kobwakela na bamaladi bashevi bamakambo ebelebele tozomona mpe mutu mosusu abali azobota te bamakambo eza ebele oyo docteur Gabi Nkolo aza mpona kobikisa bato na balolenge ebele. Alors toza mpe na ebandeli ya ne biso toza sport sans fétiche olobi nini mpona lolenge ya bemission? Bon, bemission nanu na remercier Nzambe mpo kopesa bato mosusu boye baboya na bango makambo ya fétiche parce que bato bazolinga kokroire mingi na fétiche. Fétiche ebomi mboka na makambo ebele bakopesa mosala okomona kuna fétiche epesi yo commandement moko kuna yo avant yo sala mosala oyo ifu boye yango omoni bato mingi lelo bonga service nyonso ezalaka loboko nde esalaka naza na eloko mosusu akochange teke napesa liboma eloko boye ka loboko ntango nakotya liboma ata bakangi ye basinga kuna etalinga te essentiel boya na ye nanu première tour bokangi ye basinga boye ne na basinga soki bokomi na ye wana na basinga ngai na kotouche na consulte ye okomona baplace liboma ezalaka na kati ya motu maladi ya liboma kati ya motu ezalaka kaka na mutu ezalaka na mutu mutu akoso te ko liboma ezalaka na ntolo o na libumo boye te liboma eza esprit etravaillaka mingi kaka mutu ntango bokoya na ye soki nasimbi ye dans un premier temps bokomona ntango nakobanda otravaille ye baretour mpe eyaka bomona ye moment donné asiliki su makasi mais tokobanga te tokozalaka na ye kino bokomona maladi ne nyonso esili. Mais obimaka osokenda mpe libanda mboka en dehors ya RDC? Vraiment en dehors ya RDC nga nakenda te mais na traita bato en dehors ya RDC na traite bato na France na traite bato na Canada mais nazanga na RDC awa babengi nga na musika na traitaka bango na maloba na nga kaka na traite atindi mbongo na ye nga na lobi na yebisi ye méthode ya koasala asali yango azwi mpe guérison na bamaladi ebele. Voilà, azwi mpe guérison na bamaladi ebele. Sikoyo mpo bato bamona yo cabinet eza wapi komona yo ndenge nini? Bon, pour le moment cabinet eza na Petro Congo na avenue Ngama Batarande wana place oyo naza na tanda nazoyamba soki nzambe asungi nakodeplace wana mpona luka lisusu esika mosusu ya monene ya koyamba bato na Ngama Batarande fo akita na reine na Petro Congo okiti na église ya Liloba bakiti yo na église ya Liloba ya étage wana batiki yo wana banudwa wana Ngama bakoyebisa okomi Ngama Batarande okomona ngai numéro eza wana 083 88 24 265. Donc numéro ya docteur Nico Nkolo yango wana Gabi Nkolo. Gabi Nkolo tanazoba Nico Nkolo. Numéro ya docteur Gabi Nkolo yango wana oyo ezali ke ako traiter batu bino ba sportif toyebi ke na sport jalousie eza mingi toyebi ke na sport bamakambo mabe eza mingi bakroka jambe eza mingi bato bazolingana te kobwakela na bamaladi bashevi bamakambo ebelebele tozomona mpe mutu mosusu abali azobota te bamakambo eza ebele oyo docteur Gabi Nkolo aza mpona kobikisa bato na balolenge ebele. Alors toza mpe na ebandeli ya ne biso toza sport sans fétiche olobi nini mpona lolenge ya bemission? Bon, bemission nanu na remercier Nzambe mpo kopesa bato mosusu boye baboya na bango makambo ya fétiche parce que bato bazolinga kokroire mingi na fétiche.
fétiche ebomi mboka na makambo ebele bakopesa mosala okomona kuna fétiche epesi yo commandement moko kuna yo avant yo sala mosala oyo ifu boye yango wana omoni bato mingi lelo baza na babozwi mene soki okoti na ndako na yo okemona mwana akoma kuna na kati koka moko avandaka na ndako wana donc bakoya bamibubu na bandako parce que nini bakenda kolanda vie wana ya fétiche mais soki émission sa fétiche eza boye vraiment baninga na nga oyeya mingi na kati ya émission oyo po émission oyo esunga biso tolingi nzambe na RDC bolobi ke bino bolingaka nzambe émission ya bonzambe yango oyo toya tosala misala ya nzambe sans mélange sans eloko kosangisa eloko te bamonde eloko te ke yo opesi ye boye keke tia mungwa waka mungwa likola tol mais tole yo tubwaka te wana babiloko moko ya papamba botika babiloko wana boya zwaka loboko keni nango loboko yango moko etravailler yo mona réponse esili vraiment merci mingi mpo na nzambe apesi bino grâce ya kosala biloko ya boye mpo tokutana na bino mpo bato basungana merci vraiment toyambaki docteur Gabi Nkolo oyo ayaki kolobela biso makambo ya zosala na médecine sans fétiche parce que bamakambo eza ebele kisi ekoti na domaine nyonso eza na domaine moko te oyo kisi ebombami eza na domaine moko te ke kisi eza te magie ezali na badomaine nyonso occultisme ezali na badomaine nyonso fétiche ezali na badomaine nyonso mais biso topona na biso le sport sans fétiche bongo bambote opesi te na nouvelle année oyo ndenge tobandi mobo ya sika olobi nini vraiment nakoremercier nano nakopesa mbote mingi na ne oyo nakopesa nano mbote ya liboso na président de la république oyo azokamba RDC mobima na befori azosala mpo biso na Congo tolalaka mpe toliaka tobundabunda tozalaka mpe bacongolais ya mibale nakotika mbote ya ebele lisusu na baninga lokola oyo nayebi ke na bapremier ministre na biso ya mboka na oketika mpe na équipe na biso ya Léopard ya RDC entraîneur na bango na kopesa mbote mpo ndenge atamusi équipe na biso na 2025 na remercier na pesa bambote ebele nazongisa mpe bambote na bino na radio mpe natiki te mama na nga Babi na pesa mbote wana mulongani na ngai natiki mpe mbote mingi epai ya neve na nga papi Matayo comptable Matayo na pesi mpe mbote epai ya Spere Gabi Nkolo mpe na tikeli bambote mingi epai ya Antoine wana ya ngai famille vraiment nzambe asunga bino nyonso nzambe asunga biso nyonso me tozwi mituna misusu bato batuni mpona misu matoi zolo bamaladi wana bakosala ndenge ebeke nimero za defile babenga mpona bapasi ezotungisa tokobana na motu ti na bitambi na biso ya nzoto problème eza te mpona problème aza na kaya motu aza na kaya ya misu akoluka mpe kaka mona ngai soki oyo mpe azake aza na position akomona nga te akokontakte nga na nimero wana motu azosouffrir na litoi eza kaka nzoto motu azosouffrir na motu tout consort motu esilaka te mpasi esilaka te bakota bopito vraiment babima ndeko ya koloba mingi eza te me kaka luka kaka bomona nano ngai je pense que okozonga kosala témoignage mpe na radio nde na osala voilà luka kaka docteur Gabi Nkolo mpona badifficulté yo sportif yo motu nyonso oza sportif oza na mwasi aza na badifficulté oza sportif oza na leki oza na ndeko aza na badifficulté docteur Gabi Nkolo ye oyo touti koyamba bavideo wana bozomona bamaladi azosalisa yango wana oyo nyonso aza na problème aleka nimero yango wana oyo eza émission ya liboso aleki te tokoleka na émission mosusu tokoleka téléphone ouvert voilà ezalaki babino ago plus na émission le sport sans fétiche lelo ezalaki ngala ya docteur Gabi Nkolo toremercie ye nzambe abatela bino bisika nyonso ezali bisika nyonso bozali mobu molamu bonne année na bino nyonso à la prochaine ciao.
biso yeyo traité groupement ezali pota oyo na se ya lokolo kaka kutu boye ndenge ozomona yango wana boye ebandi kokufa ekomi kokufa ebino moko boomona nde pota ekauka na loboko kaka eza na kisi te nga na nsima groupement wa kisi moko teka loboko force ya loboko wana yango nde ekomi kisi ekomi pansement mpe ezalaka te ka loboko na zipi ka dra oyo boomona boye yango totravaille pota oyo poto ekokufa mobima nango sans problème za eloko moko te ye moko ye wana mokolo nzoto ndenge eloko ezalaki na ndenge akomi lelo akoki kotatola bino ndenge loboko ezosala miracle. En tout cas bandeko na ngai nazoyebisa bino vérité rien que la vérité nakanisi oyo aza kotraite ngai oyo ngai na ye mokolo ezali ngai naza na 75 ans eza soki na ba 40 quelque tala différence wana mais ayibi koleka ngai en tant que chef de groupement ana pouvoir la puissance koleka ngai aza mpe na ndoki koleka ngai mwa ndoki na ngai eza mopeme yaye eza makasi pamba te ezokokamwisa nga mutu atia kopesa ngai ata nkisa komela te asuprime ngai nkisa mondele alobi kokende kozwa so nkisa mondele te lokolo na ngai oyo bozomona boye ekomi kutu bien lelo bozomona yango boye pota wana avant pota wana ezalaki ebakata ngai lokolo obie la mort mais tala nzambe atindi ye epai na ngai brusquement ye kobimela ngai na CPD moto oyo akomi awo ndenge nini te milio bankoko moteli kobendela ye yango naza kotraite ngai ye azali age moko na ngai te ngai nazali chef de groupement nazali chef de groupement basakata na semondani ebongo tala papa oyo ayo kosomana na mpaso banazanango nasali 3 semaines na ndako natelemaka te nafana kaka sur place aparte papa wana asimbi ngai yo namoni mwa sava mpota na ngai ebanda kokenda kokufa bandeko na ngai eloko mosu aza kopesa ngai te kaka loboko nde aza kotia likolo ya pota wana na likolo ya dra pembe wana pota mpe eza kokakwa kaka ndenge wana. Petit frère Nola mumekutange souffrance mingi souffrance mesala combien de durée? Mesala 5 ans. Voilà, moi voir ça mon petit na vidéo 5 ans de souffrance. 5 ans de souffrance. Vous me traiter mingi bambo même. Bon même mana bantu do ba aventurer mingi mesala me diaga bambo metina. Amen. Vraiment awa mukeleti Nola armateur Nola ya bozaba ya bantu yonso ke na nginu ke Nola tatambula ve Nola tatambula ve Nola me kotanzo bo me tambula me kwena basagata bo me luta wapi buye nzambi ya prophète Gabi nzambi ya docteur Gabi Nkando nde unoe kwena ntete ngeko mona kaye ya bantu ke luta mume kwisa megi mona kake na nzo awa leki ke na nzo mume constate ke oui leki elima me vandilandi na makulu me fois makulu lungu sala dia ave alon telema ave il faut même que subaya subana sonde donc ame kuma na vie difficile yo ina bubu muke na kutulandi liboko mpila beke mona pana bitme banaka bubu muke zaba ve inki anzami tasala après 2 semaines inki anzami tasala après 1 mois et inki anzami tasala après 3 après 4 mois malgré tout maladie que 5 ans kana nzami mesungandi na 3 mois merci na nzami kana nzami mesungandi na 5 mois merci na nzami kana nzami mesungandi na 1 semaine que quand volonté ya nzami beba ntagela na video ye kabeke ti bakaya mutinu na nzo be vana ve inquiet ah non toza son espoir te non espoir ya mutuke manaka kaka mutu mefwa mais kana mutuke na kutubake na kusinga keti kiluma nzami tasala ni miracle bela na video ye bien tina nsuka na obetre na première étape beta kwisala tia video ya kilumu ya nzami tasungandi ya makulu eta futula makila et puis ya mume mona wake makila me paralysé côté ya makulu nyonso makila ke lutadi ave na makulu elima me kanisa andi makulu muke Syria muke simandi bubu na mpipa muke ti problème sérieux bota kwilana mubu ngolo ke guerre et puis guerre na nzambi boke nunga yave muke na nzambi muke ve na nkishi muta pia ni nkishi yake lao leki abitka tinga armateur mume pia nkishi ata nkishi ve mume pia nsiku ve ah bon merci betala video ina que premier jour bu ya mekota que jour à mardi
le 28 10e mois et puis banati ambi tala kimpila nzambi tasuma beto na kaye ya amenyo kama mingi imene mama mema anapana ngel muzenga nga Dr Gabi na yambaki yo une semaine te koki biso lilo omoni ndenge nini na degré ya liwao izalaki na lokolo na yo na ndenge komi lelo tozomona yo ozomona omeka nano kobimisa mwa mpema no voix pe eyokani. Papa Gabi, vraiment nayebaki te tokokai kokoma na likolo. Merci. Ndenge nzambe asali na nzela na yo Dr Gabi nde yango wana namoni vraiment lokolo echange baposo elongo ngai lokolo ezokonda kokonda kaka vraiment nayebi question na nzambe ya Gabi azosala yango wana papa. pesa na bato esimate wana le poème ezali bango bayande bakutana na ye numéro déjà pesi monde entier partout kabwe so esengi voyage tokovoyage toye tosali batravail tozongisa ça. Merci papa. Merci, nasepeli papa. Papa Igo alobi ngai moko ngai eyo sur place na Vares na lati nzambe azalaka na elamba te oyo balata sutani mpo nzambe lokuta nzambe okozala ta na sengle okosalela bonzambe bonzambe eza awa eza 083 88 24 265. Paris oyo tu azali na ka wana bokomona biso na réseau bakala mingi te tokoleka tozali komona mpe tozali koyoka conscience na biso mpe ezali kosala na ndenge toza komona bazobikisa baka oyo tokoki kobima te bakoki kobikisa ma ezosila c'est que topesi ba bonne chance na mutu nyonso tu aza localisé na biso mai moral topesi bino bambote ba bonne chance kobomba maladie te babomba maladie te soko bomi maladie ezali kokoba yaka yoka pesa lela tosuki wana. ngai ntina tambola lelo ti lelo na okoma boye na zwi boye nakisa lokolo oyo basimaki omoni prophète Gabi moto asimbi lokolo oyo esili atelemi tandi bino mo ozomona lokolo ezalaka 3 parties ezalaka tandi mais lelo ekomi okita na komota omotambola ntango na komotambola boye seke soko boye seke mela bouchon. Merci papa. Tala ngai nde na otambola Aïe, balobi prophète Gabi asali musala mutu afana 7 ans na palais yo atelemi pas prophète Gabi papa na ebite tangu obukanaki nanga banaki kosimba liboso mutu asimba liboso azala te na telemi lisusu asimba liboso azala te mutu asimba liboso ezaka prophète Gabi nde asimbi lokolo fabusi singa tina telemi boye ezana mutu moko te akata makolo. minga koloba eza te sens makambo ezali ngai nazwaki pene eloko ezomata nalala te me na micho mpe nanga gola kimia nalali bonge litoko eloko babetaki ya vitese tala yango yango mpenza ezalaki ya mabe mpenza sens Gabi docteur loboko kaka ni mai ni kisi ni eloko ka loboko wana ozomoni ezosala mosala apesanga eloko tazopakolaka ni poma kaka nde azosala boye ngame nanga moko ezolengelanga yango mpenza boye abobanga te puissance azali maladi po ezala 10 ans 15 ans o nini o moto alobaka te o mbasu yaka bomona makambo yango ezalaki eloko ya mabe
2 semaines apamba yango oyo kimi ekoti nazonyata na otambola onyata nano otelema nano tomona ye wana anyati lokolo yango oyo azalaki kotelema te yatita ekobeta makasi atamboli wana atamboli bomona ngo bio atamboli